Mbote na balandi nyonso to ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou de mon cœur Oye. Les loto eli bino sujet oyeza ya somo. Sujet o tozo comprendre te e bandaki ndenge nini komi ndenge nini to tikeli bino temps bino moko bo consommer bo yeba soki tozo lobela si s'agit de quoi. En tout cas, si la bisalu azaya nzambe to tikeli bino temps bo landa émission na biso bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV bo sauter ba pibité to kotina lombango na kati ya sujet na biso ya lelo. Posa ya mitema na bino ezalaka mishu alongwa SB po na bo sepela. Donc ba campagne nyonso ya mabe o bozo mona contre Michou. Ok Michou abimisaki ba audio ke ndenga azabo ya lembi na ye, alembi mam saza caractère ya mabe, nyonso wana eza ba campagne ya mabe oyo dinana na famille maboma baso sala po ba déstabiliser sila. Po na ba déstabiliser sila. Parce que ba ebi ke sila na moment oyo motema na eza Michou. La cheftaine. Na 5 ans ya anniversaire à SB à la kisi bana nyonso teme à la kisi Michou. Siko motema na bango evandi wana nde liboso basalaki pona Linda batie Linda makambo ebele na mutu lelo pe balingi babanda même je et pas Michou mais toko dénoncer bino boa bandoki yo dinana yo lelo zo ya koloba ke Michou aza produit na yo dinana obosani ke Michou aza ke pa na yo to mona eloko te Michou aza ke pa na yo naloba vérité ngai na banda ko mona Michou na TikTok mais na tikala koyeba te ke Michou asalaka théâtre pa na yo dinana na à part na TikTok na mona sous Michou nulle part tina eko mona Michou na kati ya SB nde je le vis malonga ya kinaye. Lelo lokolo moni Michou akomi na makambo. Lelo lokolo moni Michou azopela. Mutema na we komi mabe. Lelo lokolo moni ke Michou akomi star ya munene. Batu nyonso bazo lukaye. Omoni lelo ke Michou nenga aza bongo. Aza sollicité partout. Mutema na yo e baby. Nani oyo Michou mbembela azaki na DDTV. Abanda ko kende ko jouer wapi? Nulle part. To tika lata ko mona Michou esika moko te. Me ko ya Michou na kati ya sila bisalu officiel e pesie makambo. Botala Michou ya kala o azaki na DDTV. Botala Michou ya kilelo, Michou ya SB, Michou ya Babakouk. Wow, Michou a comment changer ba perruque loko pamba lata na okitoko. Yekutu déjà aya na théâtre na mwa ba mbongo na ya simba mwa chiko na e. Aletanga Yesusu na kati ya SB kuna ba futa kitoko. Ba filme nyonso esala na tous les deux chaînes mwana zalaka zwaka mbongo bien sikoy. Apa na kozwa mbongo bien si nani oyo na lobata Cyrila na ngai. Michou aza sollicité partout. Na ba chaîne ebele sauf kaka ba chaîne ya maman Mufibi mu wana nda zalate. Mais Michou a sollicité, aimé par tous les producteurs et les productrices à Kendaka sala ka musala ne kitoko. Bolingo bo sala Michou ni. Michou alobi yaya na tikali ko sala audio po na mutu te. Na tindeli mutu audio te makambo bazoyeba ni dadan ni dev na yebi yango te. Siko bolingo bo sala mwana ni botika motema mabeko botika mwana dinana. Attention dinana. Attention na moi na biso to lingi na biso te. Aza produit na yo, mais yo te muto bimisi ye. Tango babenga ka produit biso toko benga kitoko lo ba ke Michou aza produit pe ya sila bisalu officiel. Pourquoi? Michou ayeba na kite pa na yo. Mais si la bisalu tanga zui apesi makambo. Na yel aza produit na biso. Bato bele bandika wana bakenda kuna baza ba produit na biso muto bimisi bango. Siko kutu ndika na SB ayeba na ki partout. Tanga kei kuna ezaka bazui mwana sila. Mais ya yo penza muto ayeba ki ete. Produit na yo ezaki produit moko fini. Ezaki produit moko infini. Produit moko ezanga sens. Produit moko ezana matière moko te. Metango produit wane bimi na ndaku na yo parce que na ba problème de bokunga ko komisa mwana mo misapi mwana kokana ifia misapi te. Nyonso joua pa mwana ba problème tongo midi poko mwana longwe ake pasila. Et pas sila ndekuna ake komona ke
nazalaka pe star azalaka boye, star azongisaka boye, Michou ayoki elengi ya kozala star, le goût de ça. Mon amour, moi na biso ma chérie, oza na produit moko te awa. Alors conseil na kopesa Michou, la star du moment, Yaya zala mayele, mbembele de mon cœur, bonbon na biso ya sir moi sa pemba zanga lisumu mwana mama monde théâtre za mabe na bisiko zo kende ko jouer pa Kevin ya kanga munoko bisiko ke pa le kechu kanga munoko bisiko ke soki na Congo nini wana pe na mona ko kuna kanga munoko ba audio ko tindaka ba audio te bokutana na mutu soit ba appel pe ba koma pe ko sala batu o mona bio so solola na ya zo enregistrer yo zala mayele Michou ko ki sabiso sonité to pesi yo confiance ya makamu nyoso bango bakoya koloba sans preuve to kondimate parce que to mona ko lakisaka biso bolingo ya solo. Alors Michou zala mayele surtout na ba audio, surtout na ba appel batu na makambo silo yebite mutu silence ça la mutu bien au moni maîtrise de soi et ça la mutu bien moi c'est faut zala na ba charisme moko ça la bien donc biloba lobate batu Michou zala kazo solo la no mais azo luka a piéger au po yoko ba mabesi la po amema audio wana to po amema enregistrement wana o asalio mais Michou zalaka ndengo zalaka toujours kara silence na yokolo ba na ote nyoso ba oluka ba okuta na ngote ba lobelo mabeme ba kuto na ngote biso ba bakuko to lingio lelo lobi pe to koki ko balukela o soki yo po balukeli mama na biso mais si longtemps mabe ezate osa toujours na mutema na biso to kolinga kayo kaka parce que muto azoya ko ganga ke yoza produit na ye pa na ye to yeba ki yote. Alors biso nde pa na biso obimi oyebani opesi oyoki esengo ya mukila. Alors zala yo je t'aime beaucoup. Kakande na ebisaki bino les abakouk de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa ya kate. Adassa loko mama Adassa zo sengiza kaka abakuku nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa Chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib e ko sunga pona toya e ko pesa makasi lisusu pona toya na ba vidéo mususu na ba émission ya somo les abakuku to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les abakuku de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sauter ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission yambala sima bye. Kakande na ebisaki bino les abakouk de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa ya kate. Adassa loko mama Adassa zo sengiza kaka abakuku nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa Chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib e ko sunga pona toya e ko pesa makasi lisusu pona toya na ba vidéo mususu na ba émission ya somo les abakuku to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les abakuku de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sauter ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission yambala sima bye. Kakande na ebisaki bino les abakouk de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa ya kate.
adasa loko mama adasa zosengeza kaka abakuku nyonso asepela na musala mama adasa chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bosotele mère na bino bapibi te botalelanga bapibi ekosunga mpona toya ekopesa makasi lisusu mpona toya na bavideo mosusu na bemission ya somo les abakuku to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les abakuku de SB to consommer ane oyo to tia mopepe na nyonso na lingaka bino bo sorte ba pib te bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission ya mbala sima bye.